ndeka na lobaki madesu na nga yango yo bomoni madesu na nga pona otokisa yango natie déjà donc natie matungulu natie muscade natie ail et puis natie mafuta ya mbila natie pe na cube moko ya jimbo ya simple yango yo nakoti yango na moto kala te et puis natie pe 3 feuilles de laurier na bosanaki natie 3 feuilles de laurier eza nango mpenza minene te eza nango mike yango natie yango 3 yango yo kala te nazo lakisa bino susu babiloko na ngai ya sauce. Donc eza madesu ya pembe batia mbisi ya kokauka donc natango mbisi ya kokauka na kati bomoni ezolakisa mpenza te parce que natie déjà biloko nyonso natie mafuta mbila natie biloko nyonso kaka nde nalobaki mais ere ebanda otoka to ere ekobela nde bomona yango donc yango oyo madesu na nga naye kolakisa bino ba biloko na nga oyo naosala sauce biloko na nga yango ya sauce naza na besoin ya tomate bomoni tomate yango oyo tomate ya mbuma déjà baanika yango donc bakatakata yango déjà naza na paprika ya jaune naza na ndembi et puis naza na matungulu naza pe na anja et puis naza na 2 cubes oyo bomoni eza 2 na 4 donc esa ndeti 4 ya soso mais à part ba cube oyo natiaki susu cube ya jimbo donc jimbo simple biloko na ngai ya soso yango oyo nakobanda nano na okanga matungulu et après nakoti na ndembi et après nakoti na paprika jaune nde nakoya kotia oyo bomoni oyo eza cube ya anja eza tomate bomoni yango bien eza ya tomate donc ezalaka bien ekomisa pe sauce rouge nga ningami kosaisonner nango même soki naosala naosaisonner basoso ngombe tomsondo ezala mpenza bien ekomisa sauce rouge nalinga yango mingi okoki mpe otia nango tomate ya tube te nga naotia tomate ya tube te naosala nde oyo bomoni donc yango oyo cube ya anja. Ok, tokutani na ba video oyo elandi. Naye lisusu donc mbiso akoka na nga pe déjà na ponaki yango mbiso akoka na ngai donc madesu na ngai nanu ebeli vraiment te eza nanu makasi mais nazelaka te madesu ebela nsima natia mbiso akoka non ka ndenge eza mwa makasi bongo ezotoka naotokisa yango nanu nakozwa mbisi ya okauka na ngai nazotia yango sikoyo na kati ya madesu po etoka ensemble et ere na kosala sauce nabwaki likolo anafiniki ti ekobela nde nalobaki mbisi ya okauka yango oyo madesu yango oyo bomoni donc eza nanu makasi nanu ebeli mpenza te bomoni esi na ningisaki yango deja sikoyo nakotia mbisi ya okauka na nga na kati mbisi ya okauka na nga natiango mpenza mingi te me bokoki kotia mbisi ebele donc ndenge bolingi yango oyo mbisi na ngai oyo telefone ekoya pochette ekoya bongo yango bomoni natie deja okotia mbisi okoka ebele so olinga mbisi okoka ezala ebele okokotia pe ebele mais nga natie nanga moke mpo naza nango kaka ya moke yango oyo natie naozongisa yango na moto zongisa na moto sikoyo na odimine apres koto mpe nasalaka sauce bino nakobanda na matungulu mafuta nanga deja natiaki echauffe na bandi na matungulu après soki ekomokoma ndeti mwa jaune après nde nakoya kotia sikoyo ndembi na ni paprika nanga ya jaune madesu nanga pe yango oyo bomoni ma edimi deja bomoni epanzani te edimi moko yango oyo
epanzani te na biminaki pe moto donc ebimi moko vraiment eza na mwa makasi nano elembi mpenza bien te elemba air na otia pe babiloko nyonso na sauce après ebeli nzela moko donc madesu yalingi te epanzana yango wana nakangi moto bomoni madesu na ngai yango nde nayebisaki bino fo matungulu ekoma mwa jaune donc ebeli bomoni yango oyo donc ekalinga makasi te ezika te na ebela nde apres nakoya kotia ndembi natie ndembi nakozela pe ndembi ebela su mwa mokie etokaka mokie sava esangani ezuma moto sikoyo nakotia paprika na nga ya jaune pochette ezokoya paprika na nga ya jaune yango oyo après nde sikoyo soki nyonso oyo ebeli nde nakoya kotia tomate na nga soki tomate ebeli après nde nakosangisa yango na kati ya madesu tomona bavideo oyo elandi tomate sopani mwa moke donc nazotia tomate na okata bolimbisi nazokata mpo liboko eza kaka moko nasimbi telefone bomoni ezosopana donc natiki nano nakata mpo nazotia sikoyo tomate na nga na kati ya sauce na nga nde nayebisaki bino yango oyo ebeli sikoyo nakotia tomate na kati tia tomate na ngai sikoyo nakotia anja kipe na ngai ya anja yango oyo nakotia yango ezalaki mobimba te ezalaki ndambo bomoni donc chassi na ngai ezalaki deja ofungwama donc eza mobimba te nakotia yango ndambo oyo etikalaki nyonso donc nakotia yango nyonso bomoni ndenge ezalaka poussière nango ezalaka rouge ya yango oyo bomoni après nakotia sikoyo 2 cube na ngai oyo nayebisaki bino bacube na ngai na oyo donc cube oyo bon yango oyo sauce na ngai omoni sauce na ngai ya madesu yango oyo sauce na nga donc tomate ekodépendre ndenge moko olingi tomate na yo ezala tomate ezala nango na problème te ata otiango emwa ebele esala eloko te puzu kaka ebela bien na moto ebela bien nde bokoyoka yango okosala ngai te mais soki tomate ebeli te esala ngai surtout soki otaki tomate ebele donc bomoni nga natie tomate na nga mesure ya madesu na ngai yango oyo ifo ebela bien na bando oloba donc tomate secret ya sauce ezalaka tomate il faut ebela donc tomate faut ebela bien vraiment soki olamba osala sauce na yo soki tomate ebeli te okokisa mpena motema donc soki tomate ebeli te yango wana esala mwa biloko ngai tomate eleki tandis que tomate ezala nango na problème te ata otiango ebele esala nango eloko te na ebela kaka nde bien nde tona boyokango te yango oyo donc naobelisa tomate na nga bien sauce na ngai kala te deja ezobela kala te naokitisa yango bomoni mafuta ekomomata deja likolo donc mafuta ekomokabwana na baepise mafuta ekomomata likolo baepise etikala na se kala te ezobela tomate na nga bomoni nde nayebisaki bino tomate ekabwani donc tomate na nga sauce na nga ebeli omoni ekomi kokangama esiki te na ebandi kokangama donc ebeli
donc bomoni pe sauce penza échanger donc tomate ekabwani na mafuta. Bomoni tomate na ko mokangama donc sauce na yango oyo ebeli po kita motema sauce eumi na moto. Sauce madesi ebeli yango. Oyo na kotia na madesi na nga. Donc sauce faut ebela boule. Sauce ebeli très bien bien bomoni mafuta donc bomoni ta. Yango ta mafuta etikala. Donc ekabwani penza. Natia tomate ko na kotia donc na rozwa mai na rozwa siko mai na kanga moto kuna na rozwa mai na tie awa nde na kotia kuna bomoni esiki te yango likikalungi na ngai yango siko na kotia mai awa mpona kobakisa kuna oyo mpona naobakisa mwa mai bomoni madesu nange epanzani te mi moko moko kitoko yango oyo bomoni naobakisa mai madesu yango oyo mai na ngai yango deja nabomisaki yango oyo ngambo etikali sikoyo naofinika yango etoka. Okay. Natiki yango sikoyo etoka moto nadiminaki yango etoka après ekobela madesi na ngai ezotoka tokotala nadiminaki moto yango oyo bomoni ezotoka nanu mpenza ebeli mpenza te bani deja kobela donc ere ebela bomona bamafuta nyonso oyo ezomata likolo oyo bomona ekosangana vraiment bomoni ezosangana deja donc bomona mpenza mafuta emati ese lokola madesi donc nzungu eboti chasse eza chasse te eza madesi soki ekomi kobela esalaka bongo donc bomona mwa likolo ekomi lokola mwa kokanga me bomona mafuta nyonso ekosanga baola mwa moke donc mwa supu ekodimine susu mwa moke madesu na nga ebeli siko tokotala nde nayebisaki bino ke mafuta ekomata likolo esangana nzungu mobimba po bomona ke madesu ebeli yango oyo voilà nde nayebisaki bino yango oyo bomoni nde nayebisaki bino mafuta wana nyonso esangani donc madesu na nga ebeli natia sikoyo lutu voilà madesu ebeli yango oyo bomoni madesu na ngai yango epanzani te bini moko moko madesu kitoko yango madesu na ngai donc fo okitisa motema soki ozolamba donc madesu na ngai ebimi kitoko meme na miso boye bomona ke madesu eza kitoko yango bomoni bino moko na miso bomona kaka meme na monoko pe goût donc yango oyo bomoni yango oyo nazoservir sikokala te nakolia yango na loso na kwisi tokutani na
table. Bon appétit, bolimbisi makele la moine donc. Bon appétit, madesu nanga yango ebe. Bon appétit à tous. Bomoni biloko nanga yango yo nde nayebisaki bino. Donc na servir déjà kalate nazolia biloko yango yo. Bon appétit à tous. Oh cuisse na ngai nasalaki yango yo loso na ngai. Bon appétit. Merci na balandi nyonso o balandaka la grâce divine cuisine. Bobo sanate ko s'abonner et surtout ko partager na ba like. Donc bo liker, bo partager, bo soutenir nga et ça nga bien. Cuisine yango yo cuisine la grâce divine. En tout cas, ceux qui bolandi nenga na lambi ba explication boko sepela na ba biloko na bino pelisusu donc bo sepela makasi. Bo me vraiment bo mekandenga na lambi boko sala desite biloko na nga yango yo bolanda bien. En tout cas nayebi ke mutu alambaka na ndenge na ye mendenga pe na landi na lambi bolanda boko sepela boza desite. Bon appétit à tous. Bon appétit. Bébé na ngai aeli bino musique. Bobo sanate komi batela pona coronavirus. Bomi batela bien, bobi mabima te, botikala na bandako. Biso ni sekaka na ndako.